Mopa watali même problème ngana to zalaki nango. Yo ko zalaki na problème. Même problème o mopa zalaki nango. Zalaki oyo te. Yange zalaki pe kaka ya boye. Ya boye pe kaka. Na saka na liberté provisoire. Tant na moni justice a kofi ndenge salami. Na lobi soki ya bapaya et salami na lolenge oyo. Et bongo oyo yanga ya mboka. Liberté provisoire tant ba pesa ki ngai famille sepelaki. Mais na minute oyo balobi ma solo histoire a kofi ezalaki na maboko ya mutu te. Bon, ezalaki na maboko ya leta. Okay. Na salela ye nini? Bon, soki kuteza na bato bafingaka kofi nga na za mutu ya liboso tika na loba kofi limbisa ngai. Ofukami. Na fukami mo pa o limbisa ngai. Salut fidèles internautes, nous sommes Cléboin comme la chaîne d'actualité et d'information. Ensemble avec les vôtres Prince Bakali, nous sommes invités par l'artiste musicien Koffi Olomide, le maître des doubles des mers. Hier, c'était la victoire de l'artiste musicien et puis mélomane, il y a la bonne musique, nous sommes Koffi Fit, Kofiette, Bissopé Presse et surtout beaucoup plus de départements de la chronique musicale comme toi, accompagne les musiciens et Zalagipé fête victoire pour Nabiso, raison pour laquelle Lelo Oyo Koffi Olomide Orlobama Mbebele a bénéficié presque au grand complet Rosala A pour que nous soyons Mbebele. Bon, mon exclusivité dans Yangona Cléba.com. Merci de la nation Tonton Manamanga Pichu Boss Lady la française la plus belle. Merci patron Patrick Baraka, patron Arrivogna. Tozala na kati ya poto ya Lubumbashi na poto ya Likasi et puis Goma Dubaï bientôt Patrick Baraka Teams Kabengele l'homme des immeubles. Il y a Richard Vechacha, Richard Mutombo, merci grand frère, il y a Gauthier Mascotte, ingénieur de banque, il y a Jamal Mukuna, il y a Jolie Menga, il y a tout Roba Mwana Mama Emeline Zemba tous Pepele Mbetolo et puis Mama Rifa na London. Les lotos sur la Mbebele Koffi Olomide comme Azalaga musicien légende numéro 1 à musique congolaise, Azalaga na souci, il y a musique, il y a culture, bien évidemment, et à Bengsi presse au grand complet, Tozala A pour que nous soyons la Mbebele, Tozala tout sauf rien, pour poser des questions, tous avec éclaircissement et puis précision concernant tout ce qui s'est dit. Par rapport, il y a Koffi Olomide, Bossamboka, Toza A na Gishasa. Après avoir au Salamaba tourné, nous avons déjà pour que nous soyons là. Nabino, les lots sont là, Mbebele, les lots loba. Parce que la vérité est ali. Tout le monde Goma, Bukavu, Beni, Rwanda, vérité est awa na maboka avec Prince Bakali. Depuis l'histoire, il y a chronique musicale et banda. Seul chroniqueur à Kende, Rwanda, na artiste musicien c'est Prince Bakali. Ça me réjouit, je suis fier de ça, j'allais dire. Et puis les choix judiciaires et Salamaki à côté à Koffi Olomide, il y a aussi la choix pour na Prince Bakali. À Kende représenter ma chroniqueur à la couverture, il y a événement, il y a tournée. En tout cas, franchement, c'est pas donné à tout le monde. En tout cas, le Koffi Olomide au Lobama Mbebele. Les lots discours échangé. Batebele oh non Koffi Olomide ba kangaye oh Koffi Olomide boy na boy nzamba zalaka injuste te nzamba zalaka juste tala lelo oyoyo vérité ndenge et baluki par rapport à maloba ya bato musunde balobelaki vérité wana nde ezo sepel sabiso vérité wana nzambe e utaki likoloti ekiti na se toyebaki déjà que non ezala bongo. Parce que mutu soka yebi consciemment qu'il y a innocent vérité pe innocence na ye ezalaka visible et puis eyibanaka lelo oyoyo Koffi Olomide 18 mois avec sursis donc il est libre alors qu'il n'obéit même en France alors qu'il est aux États-Unis d'Amérique na Canada en Afrique mobimba rotambola kosala activité musicale na ye normalement ça libre au sala yango parce que asa innocent par rapport à Mambo Nyostu et l'Obamaki. Ça nous réjouit. Et moi, personnellement, par rapport à les Congolais qui ont mauvaise foi, il y a une campagne, il y a une intoxication pour la Koffi Olomide. Non, il faut à un moment protéger nos artistes et musiciens congolais. Sans la culture, le pays n'aura pas à se développer harmonieusement.
Siko numéro 1 à culture wana c'est Koffi Olomide. Comment bolinga malheur na ye parce que asali nini ata asali likambo to supposé. Pourquoi bolinga malheur na ye parce que c'est un Congolais comme tout autre Congolais. Heureusement ezala ki ndenge bino bokanisa kité. Koffi Olomide ne peut jamais violer dans sa vie. Jamais. Et ça impossible à ça. Et ça vraiment impossible. À cause de la niveau de Koffi Olomide, non, il ne peut jamais le faire. Dans la vérité de l'ébimi. Bazouzi, il y a minde les bako sarate. Bazouzi, il y a ba Congolais bako sarate. Il y a deux pays, France et RDC. Bazouzi bako sarate. Dans la vérité. Dans la vérité, les lots au monde à image na cleboa.com exclusivité. Merci ya Marie-Hélène patronne ya MHLMB tous à la Sinkin avenue sous l'école Saint-Michel de Terre Baoba et puis na Willeriwana en face ya Stade des Martyrs MHLMB chez Marie-Hélène Linongi Mama Jean-Paul Willy de London. Merci JB Herbis député ba maman na Panama Madame Walimbangi. Merci à toi Pasteur Lité Akanda Azapé Awa Pasteur Lité Akanda. Oui. Oh. Évidemment, on va poser une question à nous, c'est déjà bonjour. Bonjour, Bakali. Je pose invité à. Vraiment, mon père a tellement même problème on a net aux alaki nango. Je pose un problème. Même problème au mon père aux alaki nango. Zalaki oyote. Yange zalaki pekaka ya boye. Ya boye pekaka. Mais ça kana liberté provisoire. Oh. Non bakata te. Ah yo liberté provisoire. OK. Ozolanda. On a moni justice à Koffi ndenge salami na lobi soki ya bapaya et salami na lolenge oyo et bongo oyo yanga ya mboka c'est que ko salama na performance moko ya kitoko makasi. OK. Kasi eloko na yeli awa na comprendre que légende légendaire aza papa. OK. Légendaire aza responsable. OK. Légendaire aza icône. Icône numéro 1P. Numéro 1P. OK. C'est-à-dire naza na ta ya kotelemela yete. Très bien. Naza pe na ta ya koboya yete. OK. Exemple moko mokuse. Ponga na tamusa magavi mingi na be exemple. OK. Lelo muto akopekisa nga azate. Na koloba nyonso pona mopao. Tala. Okoloba nyonso. Et puis na yebi ke turo soki na kozonga boloko mopao akobimisa ngai. Soki na kozonga mopao akobimisa ngai. Pona yeli tala balobi mutu ozo tala na vie soko zui mutu ozui problème pona mutu wana. Mutu wana ne mutu akosani akobimisa yo. Esalaka bongoti. OK. Nalala 9 jours na boloko. Bosco yo zalaki na nani ba série wana. Na oyeba wapi. Nakoyeba wapi. Okoyeba wapi. 9 jours. Vungule ya kotokisa, ya kotumba, ya kokalinga. Mais yo zalaki pastor warrior, tolongwa. Te, nakoyi makambo wana. Sikoyo yo kana betelo lisolo. Oyebi makambo wana. Oyebi 9 jours ya boloko. Exemple mokuse. Exact. Yo zanta be exemple kaka. Bobota mi tata moko, mama moko. Neti biso nyonso mutabota biso za Koffi. Sikoyo esika grand frère azobeta. Yo za pasteur okoti mama ba mi. Yoka. Esika grand frère azobeta leki. Akoyoka pasi akoboko la mwana te. Akola lycée 9 jours na boloko na kinia. Mais papa soka azobeta leki mwana na ye. Wana lycée. Akobeta na contrôle. Po yebi ke soki mwana zui problème wana na mutuna na ye. Ndenge na ye pa Koffi soki na zui problème na mutuna na ye. Je suis très intelligent bakali bozaba na mikie. Ozo dimninga na émission na ngamo ndenge ni. Bon, tozaka âge moko kasi. Techa âge moko. Cha âge moko. Parce que la linga ko so do pesa réponse o pangusaka nini. Naza muta mutoki. Naza muta munene. Oza muta. Nde yago na ye et puis ko ye na ngeze ya pamba te. Ozolanda liberté provisoire tango ba pesa ki ngai famille sepelaki. Mais na minute oyo balobi ma solo histoire à Koffi ezalaki na maboko ya mutu te. Bon, ezalaki na maboko ya l'état. L'état ndakati. Siko lokola l'état kati. Atoko telemela yo nani? Et puis ko bosa na te na likambo ya Koffi.
ba diabolos bakotaki. Oh, ba diabolos. Yo bani ba Ozolanda tala papa omoni vi o nyonso Kofi akutanaka nango bon eloko na félicitake po nyonso ayemba na nzembo bokokoka mopa yaka natiki nyonso ayemba nyonso ayemba pe na victoire ayemba na victoire mais tozonga na diabolos te okobimisanga biloko mosusu na kanaki te okobimisanga biloko mosusu na kanaki te ozolanda bon papa omoni ntango babengi nga kaka na telefone balobi oza invité ya Kofi lelo na conférence de presse nayoki lokola na milima ya malili motema ekiti nga alobi quelle reconnaissance nasalela ye nini bon soki kuta eza na bato bafingaka Kofi nga naza moto ya liboso tika naloba Kofi limbisa ngai ofukami nafukami mopao limbisa ngai ye namona nyonso obongo abengisi nga pamba alataka bien tozonga na biso bakali tozonga na biso alors to entamé parce que mon biloko nalobi eza mabe te olobi mabe te nalobi biloko eza très capital surtout nzembo wana diabolos na lela nzembo wana lokola nakufa obina na likaku papa omoni nzembo wana ezalaka lokola louange meme na bamati meme na bastade boza na droit bokokoka mopao te o 119 diabolos yoka 119 botelemela mutu moko papa meme atanga na mosala nzambe nakoko bunda tana 5 ya pamba te mais 119 siko na mitunaka mopao oyebaka makambo boye kokomela yo na vie yango miyembelaka yango bien avant to likambo nini pourquoi mutu azokende koyemba ola yemba présent mais yazoyemba futur papa prophète et roi aza prophète et roi papa bayembelaka présent oyo moni oyo vivre mais yazoyembela futur oyo ekoya lobi savant azalaka savant mopao savant mopao savant ndeni prophétie nango lobaka osala prophétie na yo na kosala te prophétie basalaka yango te ndenge nalobaka wana sikoyo okomi kosalisanga prophétie ozwi ngai ya deni ndenge asalaka prophétie sur place kozanga ya deni te ya deni asalelaka moto prophétie sur place merci tokota la conférence c'est-à-dire eloko na koyebisa yo bakali zala très prudent wana profession bazoluka basurcharge yo na makambo etali boloko omoni nga ntango bakangaka ngai baya basurcharge nga alobela tel asala boye tel ozolanda epuis bakangi ngai bango kuna na table à manger bazomela ba vin na ba whisky bazolia bazomela papa quelle douleur na famille ya mwasi na famille na yo moto akangisi yo mais entre bango bazolia bazomela. Merci pour la prophétie. Ozolanda zala très prudent. Merci beaucoup. Bazoluko na bandenge nyonso. Na yebite ce dernier temps au ressenti ba appel moko suspect. Est-ce pressentir en côté? Déjà. Ba appel moko très suspect, zala très prudent nango. Merci. Namoni mo pa koti tokota do sola. Merci fidèles internautes. Steve Labé, merci.